es Salaam, Tanzania. Oh, soi-disant pays pauvre. Soi-disant pays pauvre. Lakini hiki kitu mimi naona hapa hatari, ni hatari. Sisi tunajitapaka tu Paris, makelele tunafanyaka. Mebenzetu menainga bintu bimoya. Hapana, hauna ide. Oh, Faji. Oh, nani kabila mtaka sana nani? Ili ndia kumtapa nayo. Nani kama nani mnamtapaka nayo? Benzetu biko nayenga bintu bimoya. Hakuna hata makelele. Aba kuvifanyisha hata makelele ngaraba labala. Hakuna peage kulipa. Nini na makelele tunafanya. Mwikale kimya. Benzetu ndio wanafanya vile ile tunasemanga shikia bintu, si balupopo tunasema shikia bintu. Ndio hivi. Mkae tu kimya. Hamna hata kile mtaongea. Funge mlomo. Bandeko mbote na bino nyonso tukozaka toujours na bacourage ya kolanda ngai na bandi bouti komona aéroport ya Tanzanie nazoka ye ndenge azoloba te me nazoka kama mikeke kaka koloba biso kaka koloba na koloba fasi beton fasi ben wana ndeza matata aloba ndeko na ngai nalobi na bino pourquoi bataliba babandi kopesa Martin Fayulu raison na badire na bango eza kolakisa ke bango baza kopesa Martin Fayulu raison. Alors toumela te tomona toyoka ba déclaration ya ndeko oyo nayebi te se ekolo na ye nini me bato bayebisa ngaka kozala motetela. Donc c'est pareil kasaye toyoka ye nano na omisa kota na kolonga mais toyoka ye nano. Mais la candidature qui me met mal à l'aise, c'est la candidature de Madame Carola Guito. Cette femme, cette sénatrice, dans le cadre de l'Union sacrée, ne peut pas être questeur de la Chambre haute du Parlement. Regardons-nous en face, Bamdeko. Monsieur le Président de la République, si véritablement l'Union sacrée existe, comment voulez-vous faire de Carole Aguito questeur? Donnez-moi une seule raison qui justifie aujourd'hui que Madame Carole Aguito soit questeur du Sénat. Cette femme est kabilissimement kabilienne, ayant œuvré dans la Kabylie, posant des actions kabbalistiquement mauvaises. Carole Aguito, son passé récent, c'est la SONAS. Qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a fait de la SONAS s'il n'est pas la détruire. Elle est partie de la SONAS, elle a laissé 56 mois d'arriérés des salaires. Ici, dans ce pays, ne nous prenez pas pour des amnésiques, messieurs les politiciens. Monsieur le Président, ne tournez pas le cou aux petits espoirs qu'on a placés sur vous. Les Congolais ont cru en cette histoire de l'Union sacrée. L'Union sacrée avec Carole Aguito Baneko. Martin Fayulu a raison. Si Carole Aguito devient questeur, l'Union sacrée est la deuxième grossesse, je le dis. Si Carole Aguito devient questeur du Sénat, l'Union sacrée est une blanchisserie. Carole Aguito a détruit la SONAS. 56 mois d'arriérés des salaires. La SONAS a des dettes dans toutes les banques ici. La SONAS était l'agent pourvoyeur des fonds au PPRD. Tous les caciques que vous voyez là, ils allaient puiser à la SONAS. Qui a oublié les agents de la SONAS en train de se faire bastonner sur le boulevard? Orolobana Carole Aguito Nini. PPRDien jusqu'à la moelle épinière. Ne nous donnez pas l'impression que le système de Kabila continue.
Kabila avait pour rôle, entre autres, de récompenser les piètres, de récompenser des personnes qui brillent, non pas avec des bilans élogieux. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir Gentini Mobila qui échoue lamentablement dans la province de Maïndombe à Yumi. Kabila le prend, il fait de lui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il fait de lui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et ça, on veut le voir avec M. Tshisekedi. Dans le cadre de leur histoire d'union sacrée. Martin Fayoulou m'a dit, moi, je te donnerai raison. Si Carola Guito devient questeur, les amis, l'union sacrée est une blanchisserie, l'union sacrée deviendra une poubelle, l'union sacrée deviendra un dépotoir, où les destructeurs de la République vont trouver une seconde vie là-bas. Carola Guito, ici, lorsque Tambo Mamba a insulté Bijou Goya, c'était en direct. Bijou Goya, mère de famille, épouse de quelqu'un. Même au nom, il y a Fibre, il y a Kibomouassi. Mais les gens, les femmes du FCC qui étaient devant là, pour dire à Bijou Goya, tais-toi, respect à notre président. Mais c'est Carola Guito. C'est Carola Guito. Les déclarations, nous, femmes de ceci, c'était qui? Mes chers frères et Et sœurs, aujourd'hui, on veut... je suis obligé à vous personnellement, je ne peux pas continuer à écouter un homme malade comme ça. C'est un homme malade, jusqu'à présent, il ne comprend rien. Il comprend bien. En suivant ces déclarations, il est là à comprendre de l'autre côté. Azaro Benga Chilombo, monsieur le président, alors c'est regrettable, c'est qu'il n'a pas encore compris. Kabila et Chilombo, ils sont... Il a évité Tilelo. C'est Kabila qui a fait de Chilombo président de la République. N'a pas exemple boni pour vous comprendre. N'a lobby que ensemble F, cache ça sous ensemble ya ensemble F. C'est que cache ça il y a FCC. N'a pas expliqué bien de pour vous comprendre. Chilombo bazuye batie wana Kabila alobi na ye suis mes ordres. Je te soutiens, tu me soutiens aussi. C'est réciproque. C'est réciproque. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous avez une déclaration à Moutaboy Oyo. Un homme malade, hein? Kabila ebisaki Chilombo. Batu nyonso o bazo lobaka wana. Ceux qui prétendent être des journalistes. O baza contre yo ou bien baza contre nga. Moutumo okozwa na musalade. Chilombo c'est vrai. Ou alors totini na prison. Donc ba oyo baza batu moko basa kraka. Aza ko loba basa occupé été. Aza ko loba ba dengen so basa occupé été. Azo l'exalaire na ye. Parce que azo comprendre match té. Si on comprendre match nenga na comprendre ngo oza mutakuna okangi munoko loba sauté. O loba sauté. Mais ça m'a mingi hein. Fayoulou a raison. Ngate mtu lobi ngo hein. Ah pasteur Mkongo tribaliste. Yo lingi muyaka ndeko no muyaka. Ngate mtu lobi ngo. Na sala ki tu na zwango na chela bino boyoka nani alobi. Fayoulou a raison. Taliban, oza Taliban. Oyo aza Taliban. Na tuni batu na pona yeba ikolo yeni babina mtetela. Bon différence za. Mtetela province neza. Ndeko ya mawa. Eza mawa. Ba ndeko za lukelo mususu. Bon, oyo neba a comprenaki. Boyo kaina. Alors, ndeko. Ngana zo zula bino babiloko pobo meka o comprendre. O ya comprendre. O azaka tangue ou bien muluba.
Bon, ou bien Kassayen, Moulouba Kassayen. Donc, il y a à comprendre que Chilombo aza na epona bisote. Chilombo aza pona Kanambe, Kagame, bango misato na baza pona batoyo, bazo ba décision. Alors, ndeni ni boko comprendre te. Bolim Samouké parce que bandimi babenga l'air nyonso na bosele ko tiango na mode avion ni kambote na ko rappeler aïe aïe ya seulement auto sala pena tiango na mode avion te a ko déranger biso lisusu ah la 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 bon kambote so ka déranger biso na okata ye pona yebisa ye ke ah bandi ko zama wa to lukaso mususu toyoka so papa oyo kamwa muke ye mpe na kokata ye mais toyoka ye muke mpo na ngai mokonzi ya mboka au-delà ya basaut de moto au-delà ya baprojet ya kitoko otikali na 2 ans se concentre tonga ata banzela moto azala na fasite ya kolongwa kinshasa ake mbandaka na nzela ya penda ya motuka moto akolongwa wake mbujimai moto akolongwa ake kisangani na nzela ya motuka tia mai tia courant esili gratuité eza déjà mais soko bakisi nzela otie mai na courant bato ebele bakotonga na mboka exode rural mpe awo ekokita mbujimai eza na courant te mbujimai eza na mai te mbujimai mobimba baza kaka na ascenseur eza place moko eza lokola lieu touristique bato bayaka kotala ndenge ezomata na ndenge ezokita eza na hotel moko eza komona ngo gloria nde place ascenseur ezali mbujimai mobimba mbujimai bato bazozanga 300 francs congolais okiti na aéroport elongi ya kosenga bato bazosenga koleka lisalisi aveugle awa na boulevard ça j'ai vu ça nayoki pasi na kolela nakenda wenze moko na Sims des vieilles dames qui me suivaient pour avoir 300 francs. Merci bandeko eza pasteur ya mukongo te mtalobi yango toyoka susu mutu mo bo aza pe on dirait normal te ye pe akozala vraiment muta maladi parce que ba déclaration na ye eza mawa mingi viva Etienne Tshisekedi héros national Félix Tshisekedi chef de l'État Fachi béton Big Rouge béton de Dieu pasteur président aigle royal tour de Bassa Volta Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Nala quand même na plaisir. Tango ba obenga biso koto. Yango na yebisaka bato ata tokei mais casquette oyo bato nyonso bayebelinga parlementaire de Debout. Voilà nde fierté nanga. Merci président, merci na staff nyonso nde quand même bopense na biso. Nayaki lelo nameka to expliquer bazone d'ombre oyo ezalaki na kati ya mitu ya bato par rapport ya union sacrée tolobelaki yango kuna samedi moko na nomination ya premier ministre lelo tovandaka wana na formation ya gouvernement lelo tovandaka wana na pourquoi nayoki mokonzi na nga lobi yango awa pourquoi lelo babotoli Kabila bagarde républicaine bapese bapolisier et puis na nombre moko oyo ezali limité nde eloko yango nayaki tomeka to expliquer eza leloko moko kulutu na nga docteur Henri ayebisaka nga mayele abi expression oyo balobaka ke elokute yaka na sincère eke vérité yaki na escalier eti ekomi eza expression moko ya mabe po moma mensonge ekitaki na sincère bato baa na se baosala nini baoyoka moma vérité ezokita yo ozali sur place te tofandi na bino na kati ya république démocratique du Congo mokonzi ya mboka a accepté coalition non par rapport il y a des personnalités Kabila et Fachi la constitution ou pardon la coalition c'est dans la constitution mais la cohabitation oyo Shadari aloba na constitution ezalaka donc tango Shadari alobaka soko moni moyen te tokende na cohabitation abetaka libanda IDPS FIFA touti kofete 15e année ya promulgation ya constitution na biso constitution oyo papesi ya nalobaka un piège pour les Congolais yango esalaki na 2006 IDPS aboya baélection mpo na constitution ezalaki triche
nana yo tofingaka pape tien Tshisekedi wa eloko moko mpe tokomprenaka na pere oyo toyebaka makambo nyonso kaka kobo makambo nyonso kaka kobo toloba to toloba te toyoka to toyoka te ondire mpe fiango ayebaka na ye bulo soki asala eloko boye ntango bakopesa ye azongisi or vie tie na banda olakisa biso moi biso to banda komona musa avec la constitution de notre pays epesi mokonzi ya mboka pouvoir 50% ebotoli epesi premier ministre pouvoir 50% ebotoli constitution Congo ezopermettre te parti moko ezala majoritaire po baformer gouvernement. Donc la constitution qui a été taillée sur mesure pour faire asseoir Joseph Kabila éternellement au pouvoir. Yango moni la mère Menda Joaka biso na article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la nouvelle installation du nouveau chef de l'État. Si vous avez élection en 2016, constitution respectée ou respectée? Oh, constitution, lobby article 70, mokonzi mboka kotika ti mokonzi mususu ako. Voilà piège. Il dépasse si FIFA. Oh, papa tient à comprendre que lokoyo. Abi non. Tobi na papa tient longwaku. Yo pe makamyo sokako. Constitution wana elobi ke bato bakosala majoritaire ne bato bakoformer gouvernement. Yo lobi ba nommé Fachi puisque Fachi azo travailler na bakabili. Mais lelo ngana tuna yo muto ya su pouvoir sans la majorité. Mais lelo songa na poser question. Tango bakenda ka Genève avec quel programme? Programme ya la kate. Tango baye na Nairobi basali partage à gâteau avec quel programme? Programme ya la kate. Tango toye na coalition FCC cash sans programme évidemment. Fachi est un politicien. Avant ya lobi na yebe sika na osuki saka Kabila. Prophétie à papa na ye kangi na mutu. Laissez les Kabili partis, ils seront bloqués quelque part. On va démoulonner en désordre. Et le zo salamate salamate. Il dépasse si viva. Na beta to na beta. Na sape congélateur était pour la bombe. C'est que faut na paix. Il dépasse si viva. Formation ya gouvernement et salami. Batu ba welela awa yonanga totomboka. Le 5 ministère régalien ya chef de l'État. Fatia oseti bakabola ya yango. Ora yebaki. Ba mikolo ba biso zo wela kilote na makaku tikela ya la. Akoluka place akochamu. Bandeko na banzi bino bolandi ndeko wana onga nazo benga un homme malade. Nazo benga et voilà encore un autre type malade qui se déclare être pasteur afingi mutu moko mpese. Nga utu na yoko kia utemina yoki wana moni na ndeko moko akomi yango na commentaire que yo pasteur mbozo finga mutu mpese. Vraiment za mawa mingi bandeko hein? Za mawa mingi. C'est vrai que toko umela penza te mais ezopesa biso pasi banda bato bazwi pouvoir tala bato wana nyonso oyo ya telemi liboso na bango pauvre bato bapasi bauti makolo kote ya mosika baye mosala ezwama te bakomi sikoyo baparlementaire debout yango so tosuka nango ti wapi toyebi te bandeko eza mawa mpe eza pasi yango wana nazomonaka mpe ntina natiaka video ya 1 heure eta eza te pasi makambo nyonso ya bozoba na bozoba bato bakomi koloba Natela bino ni badeko. Bozona no oyo. Mboka oyo komi na maekila. Kongo ekomi na maekila mboko ba diplomate bakufaka. Mboko ebomaka ba mindele. Mboko Kongo ekomi na maekila Kongo na yo ndeko na Kongo na yo Kongo na nga. Ekomi na maekila. Bona nini marque ya conscience, marque ya patriotisme. La République démocratique du Congo, voilà pour ça qu'on a Félix 15% le trio de la mort. Félix 15% Hippolyte Karambe n'a pas trop de Paul Kagame, le trio de la mort. Tout le monde de la mort à la biso, tout le monde de l'eau, le souci, tout ça la bino a. % de soubassement juridique, de base juridique internationale reviennent sur le respect de l'homme.
Il y a des traités, des conventions, des organisations internationales créées exclusivement sur le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme. Et parmi le pays puissant, je cite l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie siège dans ce que nous appelons en droit international public le noyau des acteurs, c'est-à-dire la géostratégie, les acteurs géostratégiques, le plus puissant du monde. L'Italie siège. Et l'Italie a la capacité aujourd'hui de s'impliquer personnellement pour arrêter l'hémorragie à l'Est. Mais si l'Italie ne peut pas le faire parce que l'Italie est derrière l'exploitation illégale de ressources naturelles en RDC. Par conséquent, excusez-moi, laissez-moi avancer. Nous parlons des États, il faut faire attention avec... Est-ce que vous me laissez avancer, Jean-Pierre Kayembe? Je vous réclame. Nous n'allons pas bâtir le pays par la peur. Moi, je suis un homme de conviction. Voilà. On doit dire des choses. Laissez-moi assumer. On doit dire des choses pour lesquelles on a des preuves. Oui, allez-y. Est-ce que tu as déjà lu les 3 derniers rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies, Jean-Pierre Kayembe? Moi, je ne réponds pas aux questions. Voilà, comme vous ne répondez pas, c'est moi qui parle, donc je sais ce que j'ai dit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est revenu et a responsabilisé les États. Le Rwanda, l'Ouganda, le pays voisin au Congo sont responsabilisés, y compris les plus puissants du monde. Et l'Ouganda, le Rwanda, tous ces pays sont définis comme acteurs à hégémonique, les acteurs qui catalysent pour l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et pour ça, les Congolais doivent mourir à l'Est là-bas, parce que les Italiens doivent exploiter illégalement les ressources naturelles, les Américains y compris, et les Rwandais. Vous voulez que nous puissions commencer à rendre hommage hypocritement par des gens qui nous poignardent derrière le dos? Ça, moi, je ne le ferai pas. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, j'ai mené des investigations. Certainement, je ne suis pas pour la mort de quelqu'un, mais je voulais rappeler que la mort de quelqu'un doit être contextualisée. Allez-y. J'ai mené des enquêtes selon les premières informations que j'ai eues. Le gouverneur du Nord Kivu n'a jamais reçu l'ambassadeur italien chez lui à son bureau. Or, nous sommes ici dans un cadre aussi officiel. Merci bandeko na ngai toza kolobela toujours mboka na biso. Merci bomoni mutaka Kabeya soki Kayembe Muluba il comprend rien. Muninga zoloba na vérité mais azo comprendre te azo koluba makambo mususu. Allo bandeko voilà. Suiba mama nyonso agene na giamba achele biso pembeni ya permanence. Po biso tanto tozobaluka toyaka tosegirisere tomelaka giamba tomelaka bagene po biso tobosa na makambo yake o tokosala musala te. Mais nzamba lalaka te. Trouble eza boye. Tellement que tomeli giamba tomeli masanga mais mayele ezongeli biso. Tiens makambo ezokende biso tose retrouver te. Comment na ba mandataire bango me liste c'est kenda 150 personnes. C'est kenda ba biso mama na bike ezana eloko moko mai ninga na kasa ke basi bango te. Mai elingani ba parti à 7e matili kolo. Ya wana to bike mamai to tingana no bela badiamba kabuya badiamba na bagene ba chele biso na permanence to mela. Ne chichapa to langwaka ya so ka bande bona ye. Acha utaka na mboka atinde na asambela kana shekino. To moni ka ba to ba bela mise na ba jipe mulai na ba pasir ba sereka o ba taide pese ba yango wana to kendaki na ndenge ya bien. Moi soit disant CG to ye pa na yo to moni clair to. Bona nini lisa ba makambo so ya to mona ka ba yo susu olobi nini. Et soit disant CG ya parti munene ide pese. Alors moli chemise alimi ya bunda na biso. Asali boy. Vous êtes les imbéciles. Aujourd'hui, soit disant Kabouya même biso les imbéciles. Yé mutobando tinde biso ba marche to tumbaka ba bitu ka to sala des hommes. Yé Kabouya wana. Yé mutobando tinde biso. Après tant balo baba to ide pesa bigete et ça ceux qui sont disant ceux qui va infiltrer. C'était nous. C'est lui Kabouya qui nous a envoyé. Mais non aujourd'hui Kabouya nous appelle les imbéciles. Azai moi pour défendre biso. Comment to ça na kande merci maman. Bandeko bino tozaka ba commentaire. Est-ce que vous avez bato mawate? Tabilong ne komi. Vous avez ba mawate? Donc Kabila la Chilomboko ba pesi ba luba bilo bela moko osakana te. OK de koto muluba zoloba. Oya koto muluba zoloba. OK de koto. Donc bilongi zo changer ba na osakana te. Boni bato. Ba biba ba koma omelisa ba ko ba diamba po ba comprendre te ma ko zolo ka ndenge ni Kabuya muluba afingi ba ngale ba luba bembesile. Ya wona ngali ngolo ba trote. Songa na bitro awa
parce que na Congo aza tribaliste. Voilà. Donc na tiki siko o balobaka baloba. C'est vrai que naza makambo susu awa ya kotia c'est là na tala o. Voilà, tout à fait. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous rejoindre à nous. C'est un plaisir. Je crois comprendre que votre organisation reçoit de nombreux dons. Oui, nous parlons des souffrances du peuple congolais en Europe et en Amérique et nous récoltons beaucoup d'argent. Et tout cet argent, vous le redistribuez au peuple congolais? Comment? Mais pas du tout. Alors qu'en faites-vous? Nous produisons des rapports. Et à quoi servent-ils tous ces rapports? Beaucoup de choses. On peut les lire, on peut les classer, on peut les laisser traîner dans les tiroirs. Attendez, j'essaye de comprendre. Vous réunissez des fonds pour combattre les compagnies minières internationales qui créent des emplois et payent des impôts au Congo. Des impôts qui servent à construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Oui, il fait chaud là, non? J'ai vraiment chaud. Mais que faites-vous pour le peuple congolais concrètement? Nous produisons des rapports. Donc, concrètement, vous récupérez des dons destinés au peuple congolais pour rédiger des rapports. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Alors que faites-vous avec cet argent? La semaine dernière, nous avons acheté un nouvel ordinateur. Pour un étudiant congolais? Non, pour nous. Pour pouvoir produire facilement plus de rapports. Vous êtes sérieux? Oui, l'ancien était vraiment trop lent. Il plantait en plein milieu de la rédaction des rapports. Il ralentissait vraiment notre rythme de production. Mais qu'est-ce que votre organisation fait pour le peuple congolais? Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud ici? On doit écrire un rapport à ce sujet. Et vous, chez vous, demandez-vous vraiment ce que vous importe les ONG? Qu'est-ce que vous en retirez? Des rapports. Ah, bandeko. Moko oyoki pe mawa pona mboka. Boyoki, hein? Les rapports. Bandeko. Les rapports. Ah. Nzambe na ngai. Toka na susu yo kama muke. Pongo ekata. Opération Tonga et Panabino. Ah là 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 là. Ah là là, nakozongo susu te. Eza moi ma caméra moi bien mais l'air pe koki. Naza na moral, au-delà de toutes les attaques, bato bako sala naza na moral. Et j'assume na ko renoncer te naza na moral. Na yebi eloko nazo sala. Tango niveau ki mambango yokana na mabako, na yebi eloko nazo sala. Na yebi eloko nazo sala. Nakendaka na bandundu. Soko longwe Kinshasa, makambo nazo ba politicien tika lolendo za na mwana Kisasa. Toyebani musalo komi okamata bana ozomemaka bango na Dubai, ozomema bana na Canada, ozokenda bana na vacances bake na France, na ndimi, na Suisse, na Chine na ndimi. Okomemaka bana epa na bino na Kikwiti jour nini. Okomemaka bana na Bandundu jour nini. Okomemaka bana epa na bino na Lisala mokolo nini. Okomemaka bana epa na bino na Chiela mokolo nini. Po yo moko tato ozoyoka soni epa na bino. Ozoyoka soni. Okolata ebela ba veste na Kisasa. Bako bengo honorable, bako bengo président ya parti politique, bako benga yo ministre, tondimi yo. Mais epa na bino moko, ozana soni ya komima bana na yo. Na ke na bandundu, soki okomi na mongata, soki okomi na mongata, zali esika oyo Kisasa ekangami ekabwani na bandundu. Hola. Bandeko. Il faut ah là 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 là. Bandundu, ba village eza epelé plus de 10 ya ba village. Okuta ba Kinzono, okuta Moliono. Alors bandeko, vraiment eza bien mais toko regarder en côté, eza bien mais toko regarder en côté bandeko. Eza mawa bon toko sala autrement te. Na banzi toko yoka susu mutoyo aza kolela. Chez Jiffy,
L'aspirateur 2 en 1 Homebay, aspirateur balai et aspirateur à main à 49,90 €. Problème oyo. Voilà. Boyoka ye ata moke. Bazali ba oyo babunda na IDPS te